nzoto ya biso na biso batu mwindo ekeseni na nzoto ya mindele. Soko tali nzoto ya biso batu mwindo eza vraiment nzoto moko koki vraiment kotika ngo libanda te. Ba beti na bana msupe nzoko mone na ndako abimi bien dipe na mulaiti na se nzoka na saka mena yekuna ba para na kawana basala kandeni ba controla ka basaki abana basala kandeni ba bana bakomi ko lekela ba para mayele ba mabeti molimo moko boye koti. Donc molimo wana poko kala molimo wana obundango kaka na mabondeli. Eza na milimo mususu koki ko se corriger yo moko boete. Il faut ka otelema na mabondeli. Frère na biso moko wabi mama ya msata ka obeta turu na Afrique. Na poto pande ya pika misisa pika kuna nde pende avanda kesika demera kesika tonganda kuna nzoto komi marchandise. Nzoto adansi sela maloba. Bali bana la biso mibali bazomanga kobala. Baza musalati akobala ndenge nini. Basi bakomi kotu. Mwana motote boa kusangai abongwa ni pete boa wangana nzambe ya luna zanye dans la démission est belé dans l'andara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas Mba. Eza li pendant moi mbaté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. La Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu a fait pour Adam Ève comme compagne de tous les jours. Shalom, shalom, fidèles téléspectateurs du Nazaréen, partout où vous aurez encore une fois l'occasion de suivre Maman Mariam dans cette tranche de l'émission Maloba. Moi, si je vous salue dans le nom précieux, merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, laisse que la paix de Christ puisse continuer à habiter abondamment dans vos maisons. Et vous avez un site de Moubolinga Kamingi, dans le bâtard Mosso. Les Aramis Balete, Missa Tote. Les Nazaréens, les cités à Solo, les Nazaréens 100% christianisés. Et la tranche à Maloba, moi, si à l'élo, na mbébile encore une fois, nos parents, kota la biso na Nazaréen en direct en provenance à Dallas, tous années à Wassoussou, na plateau na biso Maloba, moi, si à l'élo, à la personne, ya maman Betty Kokele, mais yambo, ya nous, c'est que nous, la technique, bon, mais ça nous, tout comme ça, Nzambe, na le moko, Nzambe, wa sali, na nga susungolu. To telemi, to tamboli, to opema, to loba, to pesi nzambe onini. Si ce n'est que to pesi kaka merci. Au travers ces cantiques, c'est parti avec la régie.
Papa, shalom, Maman Betty. Shalom, maman. Comment ça va? Ça va bien. Je pense que ce cantique vous a fait plaisir. Hein? Et tozolo bialelo na maloba moi si na thème la dignité de la femme. Peut ça nzoto valeur, to peut le coup moi dignité à moi si. Maman Betty n'habite thème au salon ndenge nini nanu? Thème en tout cas eza kitoko parce que eza thème moko ya munene. Il faut en tout cas to lobelango parce que mikolo moyen te ba jeune fille moyen zate. Ok, ba jeune fille moi c'est Maman Betty yambo to kota na mozindo émission na biso na linga na ba tela biso élément oyo c'est parti avec la régie to la biso se longo bongo to ko to masi matango muke. Merci Maman Betty Tolandi na yo elongo vidéo oyo. Na ebete na tango ya ba ayo na biso, ya ba koko na biso, ya ba parents na biso, ndota moi si zela ki sacré Maman Betty. Pour moi na tango eteni ya mopende ya moi si, c'était tout un problème. Pour moi na tango tolu ya pamba, libelle. Mais le lo za subongo te comme à la portée ya mutu nyonso. Na ebite réaction nous ani par rapport à moi je suis côté là non avant moi c'est comme une marchandise tout le monde bilenge baso ils na Afrique du Sud bazo bundela mibali bazo teka nzoto na bango à la portée mutu nyonso à la merci mutu nyonso na pour nyonso za nango ozina oye OK na ye au style ndengo lingi kuno réaction na par rapport à image Réaction nanga par rapport à image eza passé parce que kala ndeko bando kola toyeba ki vraiment kolata mabete mais sikoyo sokotali bane oyo donc biloko ekomi facile to banzo landa ba télévision ya mindele ba chaîne ya mindele biso pe tolingi to se comporter ka loko ya mindele donc mindele eza vraiment culture na bango mais biso batu moindo nzamba akelaki biso nanu nzoto ya biso nanu biso batu moindo ekeseni na nzoto ya mindele soko tali nzoto ya biso batu moindo eza vraiment nzoto moko koki vraiment kotika ngo libanda te to keseni vraiment na mindele donc c'est un peu ça na kosenga vraiment ce qui tokoki ko respecter na nzoto na biso o nzamba pesa ki biso ndenge ya kolata. Et puis bon na ba parents ndenge ya ko éduquer bana soki mwana zobima ozotala ndenge azobima lati ndenge nini po akini na balabala mais ba beti na bana msupe nzo kumanya na ndako abimi bien jipe na mulaiti na se ndoka na saka mena yekuna achelo kwa mukuse ngamona pesa ndakisa nièce nanga propre mwana grand frère nanga ya deuxième na famille na biso mukomsto kutani na nzela alati mulimo andabo na babenga ngona kini alati sengle loboko moko koto singa kaka koto mo loboko mulai ndenge ezala kaka communément to mona aza mutu apembe mutu ba poile be na nzoto tala jipe mukuse lo soko atambola ndefe mutu lo so baluka otala yekuna donc nakutani na bise gandi nini à l'époque là on avait pese mbota comme marié maman abana mama pasa na pese mbote mais à l'époque tantine na tatola yembata penda na balabala donc esalenga mena soni nake ogangela mama bona kotika mwana boy tantine abimaki na ndako bote nzoka bimaki na eleko na mulai akila tango ba voisin mama Betty siko ba parents na kawana basala kande nini ba contrôler ba saki abana basala kande nini ba bana ba komi kolekela ba parents mayele mama Betty temps et comme une dépasse okoki pe contrôler mikolo nyonso te o contrôler saki ya mwana parce que temps est comme vraiment passé parce que tokoloba kaka que eza lokola molimo moko boye koti donc molimo wana po kokala molimo wana obundango kaka na mabondeli parce que okoki kolanda mwana te soko contrôler azobima na ndaku azana eloko na sac te tant mususu ase a téléphoner camarade na ye que yo memelanga eloko boye parce que pas na biso na koka kobima na ngote mais yo kanisi na contrôler qui abimi bien nzoka nde camarade ase a memeli mais okutani na nzela ozokamu ozoloba abima ki bien mais bilambo euti wapi
donc eza bana siko eza mopepe moko boye ya mabe ezo tourmenter bana parce que to komi vraiment na temps moko boye Satan pe asi atelemi pona ko bebisa siko pona ko sunga bana. Je crois que pour moi kaka prière vraiment ozui bana na yo tie bango bozo sambela ozo belela nzambe na présence ya bana no bazo yoka ndenge ozo sambela pona bango parce que soki ozo sambela pona bango ta musuba kotia na mutu babi biloko tozo sala eza bien te ezo sepelisa mama te ezo esape nzambe te, il faut to changer. Je me rappelle moi nanga liboso zaki na ba problème les azui ba problème donc na bandi ko sambela soki na bandi ko sambela mama Myriam nazo sambela vraiment nazo tanga kombo na ye nazo belela nzambe nazo lela omoni vraiment kolela oya solo mwana pesi kwa bandi ko milo mama azolela donc makambo nazo sala ezo sepelisa mama te soki mama azo telema liboso ya nzambe azolela pona nga donc nazo sala mabe na essayer sikonga moko pe na se corriger mais ko se corriger pe ezala milimo mususu koki ko se corriger ya moko boete il faut ka otelema na mabondeli donc eza temps ya vraiment ya kobelela nzambe pona bana na biso. Si tu bino kuna na poto pende to mona makambo ngonde ezo uta kuna mama Betty c'est comme si bino ba parents bozo vivre à l'étranger parce que za moko ya diaspora ya Dallas kuna nde pende to mona bino ngo frère na biso moko abi mama Mariam sata ko beta tour na Afrique na poto pende ya pika misisa pika kuna nde pende avanda kesika demera kesika tonganda kuna na ebite to za ni bino ba parents africains ba uta en Afrique bolinga pisco copier modèle ya o beaucoup tikuna na tata ba mama musupu ba sula ba ba Betty o bona ba femme pe ba âge lokola bino ba quarantaine révolu mais o telinga mama azolata non eza ni ma Betty o modernité o bon to penine eza pe modernité ezali pe na kati parce que ozana convoitise wana otali mutu alati elamba on eza vraiment kitoko na kombo elamba babimiso lobi ngala kotika na sima te funga pe na lata donc ça dépend siko na motema na yo pe na makanisi oyo lateli elamba na yo. Bon pona bana na biso kuna na poto c'est très difficile pona ko éduquer bana parce que milieu bazokende eza mindele ba classe ba camarade nini donc balingi bango pe ba copier ndenge ba camarade bazali. Donc ozomona mwana nga 13 ans azoyebisa nga somela nga maquillage nga na yebisi mwana nga bina ko ki somelo maquillage na 13 ans te parce que nga mama na nga apesa nga maquillage na 13 ans te donc omoni déjà nga pe na zui éducation onga na zwaka et pas na biso na memi yango na ndako na nga donc na lakisi déjà mwana nga que à 13 ans okoki kotia maquillage te ayebisi nga lobi mama ba camarade nanga nyoso bazotia maquillage aza déjà na donc grade 7 awato ko benga ngonini donc première CO à côté na première CO mais atali ba camarade na déjà babandi maquillage ngabite pona nga na ndako nanga okoki kozwa maquillage te na ebisa bana nga bi soko za libanda oza na Amérique donc profiter mais soko koti na ndako oza na Congo comme na DRC oza na Congo soki na lobi na fouetter na kufouetter okomemanga esika te parce que comment bakenda kufuna la police mama Betty ya soki pe camarade mwana no ata amoni kaka zo fouetter mwana ta musu mwana kufunda te mais camarade ndako mema likambo wana akena kona ngona classe ba professeur ba bengani ba bando sala ba réunion donc ba bando lo ba déjà que moi no ba maltraita kai donc c'est arrivé à peu na yo comme là ba convoquer au pe ndengo donc et comme la ngate parce que na banda na bana nanga déjà baza bana mike na zebisa bango il faut bien se comporter parce que nga moi je vais vous fouetter bokoki o memanga esika te parce que na kopesa bino éducation ya biso ya Congo donc bana nga ba yeba déjà que maman soko sakani ako fouetter biso donc bakendaka bongo. Donc c'est très difficile camarade ya mwana nga ye mukomsu na ndako aza mundele nazo pesa bana nga biloko kosabi yoko saba sani yoko ko aspirer donc na tapis
mwana wana bengi bana nga na pembe na lobi mama na bino azosala bino lokola ba esclave na sili kaka na bina ningi na mona ye lisusu awa te ya mundele ayaka lisu na ndako te donc na vite c'est très compliqué, très difficile pour éduquer les filles na États-Unis na donc période oyo ya biloko ebimi ba fashion donc maman Myriam eza facile. Il faut qu'on prier. Mais malgré ça, maman, tout ça non un pas en arrière. Mais à l'époque de nos mamans, de nos aïeux, bako na biso. Bon, Bible bina biso na mokande Ecclésiaste. Eloko asikana se na moyo oyo ezate. Oyo salema kakala. Yango kaka tozo mona toza ko vivre lelo ba maman balataka bazikida. Bama balataka ba mobondo et comme na ko zonga bama balataka ba perruque ezo zonga bon na ebité mais quand même n'époque na bango ma beti po bona ta libele ya mama boyi o mona ta motolu mais comme na ngala porter mutunu so bilango frère Patrice biloko ngo pe comme na tétanos et comme déjà na infecté po eza polele na ngoli nga so meloko eza polele wona eza ba échantillon ne ba ngo ma koloba eloko malamba bomba kango be ba tiango na kasa be ba finiki be pona ba microbe mais à nos jours maman c'est comme na ngo ya nzela nyuso koleka. Voilà, parce que c'est image vraiment dans beaucoup d'Afrique du Sud. Bon, auto, tu as commentaire si ma image. Oh, c'est parti avec la régie. Toujours le thème oh la dignité de la femme ma Betty. On a tout monde na Afrique du Sud donc ezaki penza esika bana baso bakenda ko telema na boulevard na bango kuna esika bazoka mibali donc rando penza ba congolaise semble-t-il na ba sud-africaine ba roela mibali ba oteka nzoto mama Betty nzoto comme marchandise nzoto a danser c'est la maloba tanga moni pembe na ye abie talambala oyo musunanga mukuwa nanga azo chéri malobe sila kikapo mona ki Eve mais le loza sous bon maman Betty bitumba pona nzoto ba otekisa comme marchandise bon marchandise pour on comme ça ba pesa nga 200 on a 200 tezoa 100 zoa 20 zoa 10 zoa ti so moni ba comme ta ba kitaka motina ba prix na epita so yoka lisolo maman Betty et puis moni pena bilili ata yoka te moni bilili maman Betty réaction non donc réaction nanga ezali eza passe. Et puis mibali wana bazobundela mibali ya batu bien sûr mibali ya batu tala banzoto na bango nzoto kitoko wana baotela biso bidili vraiment na libala ozana mobali na yo azokumisa yo pona nzoto wana eza kitoko bongo mais ozokendo tekisa ngo na balabala bazobunda basi balongoli bilamba batikali kala ba sous-vêtements donc eza pasi bana na biso ya lelo mama Myriam ndenge na lobaki losambo ndeko silisa makambo soko moni mwana na ndako abandi banzela ya boy mama ko tikate beta mabolongo banda losambo parce que derrière tout acte il y a un esprit moko ya accompagnant yango na lobaka te ke mutu akoki olamuka na tongo alobi lelo na ngira koma ndumba a décider kaka bi lelo nazokoma ndumba na banotele ma balabala nazoka mibali ya bato eza kaka esprit moko eza na sima mwana moko te koki kotelema lobi lelo nga na koma moyibi eza kaka esprit na sima ou bien atelemi alobi lelo nga na kobebisa nini vina nga na kokende classe te na kobanda ka koyiba na kobanda kobunda na ma Betty na kati baloba te eza pas cité par exemple net na mboko na biso Congo nazotuna motuna mama salobi mixale eza nango na Congo te to sa nini ma Betty tama ya kokoteka te il faut kaka a se prostituer bongo na ebité est-ce que pour na passe pe ba se prostituer pour na kozanga okopesa ba na continue ba basi oti kolanda vidéo oyo bon bona kozanga koki kobebisa nzoto na yo te parce que malade eza ebele oki obebisa nzoto na yo te eloko akosala eza ebele soko boni ke business mususu okoki osala te oza na mbongo te mai kaka okoki oteka mai malembe ozoteka mai ozoteka mai ozobomba okokisa montant moko ya lubi nzoto ne pesa marchandise abi mai ezo collecta tant tellement na balabala bi wana eza un tamba moko ozuma 1000 francs na yo 2000 ozo compter par jour soko ozwa 10 soki 20 000 francs bala moko par rapport à mai
kauka na nzela mabeti amoni nzela pete pour na yango. Ça dépend si quoi na conscience ya mutu parce que Bible et lobby vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Si quoi soko zo baby sanzoto Saint-Esprit kufanda wapi. Donc ozo bengana déjà Saint-Esprit bengani et parce que kosangana ndenge na mibali nyonso corps na yo déjà Saint-Esprit akoki ofanda te. Oh Saint-Esprit ndakoki kola ki son nzela malamu o kende Saint-Esprit ndakoki ko yebisa ke kosala boete kende nzela ko kende nzela ote. Bon soko déjà ozo baby sanzoto déjà Saint-Esprit ake si konana ko peso vraiment conseil nana ko la ki son nzela donc Saint-Esprit a peut pas payer mabeti. Jésus-Christ apona quitter l'air à lobby, je m'en vais, je vous laisse le Saint-Esprit. Apona qui n'a été à lobby, je vous laisse. Donc c'est en général. Ceux qui aux unes autres n'ont traité en go bien. Akoya. Mais ceux qui aux unes autres n'ont traité en go mal bien. Akofanda wapi. Parce que Bible lobby que on a dit sont des temples et à Saint-Esprit et si que Saint-Esprit faut vendre. Et puis Bible lobby car en go moko que péché o ezamabe o esuyaka âme na esprit c'est l'impudicité. Si ko ceux qui osent impudicité au tient dans autres essuyer déjà âme na esprit na corps nyonso. Donc c'est un peu ça côté kama ezali somute attention ko lobi nanya monanga na te kam mais ce côté qui mai obateli nzoto na yo na mai wana nzamba kapambola. Et puis bana mbali bazo témoigner ko loba tolingana biso côté opo eza nango ya moins cher soko tobito za bango toke na bango na hôtel au mona kuna ofuta $20 mais soko za na 1500 na yo dès le Lumumba etelemi mbala moko do OK na ode tout pene na 1500 maman beti c'est triste to lo bango mais ça fait mal biso tant que ba maman na ebité vidéo salonné maman beti ko mona moi c'est pas déclarer tout sans honte devant la caméra. Musa papa Kabila ko bukela biso ko tika biso ko to vota ki yo to konne ko sala kindumba na biso malamu kotoyo to pona mona ngo c'est tout un métier. Chez vous là-bas aussi à Dallas ba gens ba makambo pele kana mama beti so mona ngo kuno. Bon peut-être ezali parce que Satan azo sala esika nyos ba œuvre eza ba œuvre ya Satan. Donc ce que Satan alinga sambwisa mwasi o sambwisa mwasi esika nyoso. Otokoloba ke Satan azo sambwisa mwasi parce qu'alingaka vraiment mwasi na jardin d'été donc abandaka na jardin d'été depuis kala. Donc na lelo Satan azo continuer kaka ko bebisa mwasi ko sambwisa mwasi. Eza siko basi biso basi na bana na biso basi toza na conscience ki akoloba ke Satan ande alinga bebisa banzoto na biso to batela banzoto na biso pona lokumu ya kimwasi. Donc pour le respect ton dignité wana maman. Donc yango wana vraiment c'est triste et puis gouvernement na biso pe vraiment ce qui omonike makambo ya bongo pour soit ba décision moko boye parce que nzoto ya moi c'est nzoto ya maman ya moi son nda boti président nda boti ministre nda boso ki bino boza ba ministre boza ba président bolingi bomona nzoto ya maman vraiment ndenge zo sala taza mwana muke aza maman. Eza nzoto ya mama il faut ko batela ngo il faut ko zipa ngo il faut ko protéger ngo mais ce qui gouvernement azozo solution te pona basi c'est triste na ba pays étranger moi c'est aza protéger maman Myriam. Ah bon? Donc la femme est vraiment protégée parce que ce qui moi c'est azangi makoki gouvernement suisse soit naé. Ah bon? Donc c'est difficile pour moi vraiment moi ça tellement vraiment comme roté kanzoto parce que ayebi ke na kozwa ta ya muke na gouvernement ko pesa nga na kolesa bananga. Donc écoute donc bazo teka banzoto parce que atali moi na lia ki le dota lia ki lobité siko yona sala ndengini donc ami boaki na ekaka pour teka nzoto pour ça ça moi mais gouvernement il faut vraiment gouvernement ezwa soin ya basi parce que Congo c'est un pays trop riche. C'est un pays trop riche na ebité richesse à Congo banane balia Congo na banane baza ba en droit na banane baza ba en droité. Ce qui Congo est vraiment organisé, tu peux vraiment comme ça la richesse ou na muki on est na richesse. Vous savez ça va miso pe bazolia ta bazo salaté. Mais bazolia quand même les chômeurs doivent être payés à partir de richesse ou les veuves. Il faut pas la payer à partir de richesse parce que richesse nzamba tena mabele za pona mutu nyos. Eza kaka pona
oza président ndo olia ministre olia te misusu ba Maman Tiffany moko lobaka richesse ko za pona 10 familles citez-les to yebi de ba famille ba bénéficier kana ba richesse ya Congo Maman Betty. Ça c'est vraiment triste parce qu'aux États-Unis au monique ozo futa oya futa ka ba taxi ya balabala c'est pour tout le monde on futi taxi ya balabala autant la balabala ya kitoko au moni balabala ya kitoko donc pays ezo produire ba chômeur soko ke na gouvernement ba ko futa yo jusqu'à ce que ozwi musala ndeba tiki yo soko ozwi musala te baza obligé ya ko futa yo parce que pays eza na pétrole pays eza na cobalt pays eza na diamant eza na or donc eza pour tout le monde peuple nyonso il faut lier bénéfice ya biloko wana nzamba tsaki na mabele mais c'est triste ici chez nous même en tout cas tout le bagage nzambe moko nzambe kaka tozokene maleme na koshite Maman Betty ka mingi te gouvernement ezobima ministère osukupaka na basi ezali ministère ya genre et famille okosenga nini na ministre bakopona oyo ya bana na kosokipe na mama oza un message mo particulier pour na koloba na pour kala mingi te ba gouvernement ministère osukupaka na biso basi est-ce que tu as un conseil à donner au bakonommer ministre ya basi en tout cas conseil na kopesa na oya kozala vraiment pour na basi atale la basi aluka na ba veuve atale la bango bana ba veuve po batika po sambusa nzoto ba fille mère père hein ba fille mère père ba sala eloko moko boye pour s'occuper ya ba fille mère ya ba veuve ya bani donc c'est possible Maman Myriam c'est possible na richesse tozana ngo na mboko yo c'est possible mais seulement que na yebi ndenga koloba c'est triste Maman Myriam mboko yokoki ko se comparer na États-Unis pour na ya mboko tokoki ko se comparer donc toza vraiment pembeni na États-Unis mais ce côté les États-Unis richesse eza nango na Congo richesse eza nango Congo eleki États-Unis parce que ba téléphone nyonso yo ba États-Unis ba sala ba nini na kolta na biso awa na kolta so ko moni Congo nde donc misala eza kaka bango moko abimi lelo awa batie esika mususu kaka bango moko nde basalaka bango moko nde baliaka bango moko nde bazwaka basalaire batonga siko ba pauvre nzamba kotunaka batu ba pauvre na tsaki richesse nanga ba pauvre boteki bango wapi o nyonso l'équipe président na mboko ayebake bakosambisa ye pa nzambe Maman Betty oze émission politique te na mono koti mingi na politique wana oza na colère sainte ou bien nini très mal Maman Myriam je te laisse parler oui parce que déchaîne-toi je te laisse parler soko moni à l'époque koko nanga azali commissaire ndala mumba commissaire des zones à Lubumbashi asala na Mobutu mais soki lelo na ye na moni ba misusu basalaka à l'époque ya koko nanga si akufi bazakaka mais c'est quoi bamba na place dans mais il y a de jeunes basilisi ba classe bazana musala te tout ça la nini batu wana basalaka à l'époque ya Mobutu ya koko nanga si akufa mais bango bazakaka na bakiti bazo sala kaka pension ezalaka te na mboko yo vraiment yo moko ministre ole na ki ministère yo moko professeur université ozolia kuna yo moko député yo moko siko bano ya biso Maman Betty vraiment c'est que Jésus batalela biso likambo oyo bazwa bato oyo basalaka na Mobutu basi bakoli basi banuni batia bango na se bazwa bano bazosilisa classe ba jeune bapesa bango misala batonga mboka oyo bakoko wana baliaki na Mobutu bazaki na idea kotonga te kaka koyiba pona nini kozongisa bango bapesa ba jeune nanu tomona maela ba jeune pe ndenge kosala. Merci Maman Betty, comprenez, alors on a passé sur le col Maman bien que c'est une émission politique mais et quand tu as na carte contenu à pas sur la monnaie souci. Non mais ma passe Maman mais ma prostitution. Mibali bana la biso mibali bazomanga kobala. Baza musala te akobala ndenge nini. Basi bakomi kotula. Kotula basi tokendo longola bilamba. Tozo mbongo ya rapide. Ya facilité oui. Nyonso wana ezana lu problème ya pays. Donc ceux qui payent ça malade moi makamnyoso eza malade eza mabe. Ceux qui payent comme bien, payent comme vraiment ko bonga comme ko kende bien, makambo pe ko kende bien.
Merci beaucoup, mais conseil à ce qu'on a jeune fille au plus moment, baza ko mitika pe balingi ko l'emporter baboyi ko luka na mutoki na bango ba tata mapa esana mesa na coin ba tek balinga prostitution ko bana bango ni mama beti. Ba jeune fille au baza sala bongo batika. Ceux qui vont montrer que ça ne va pas, vont se confier à ta ba église. Ba église pe ba pasteur na biso, ba pasteur. Botongi ba église ya kitoko. Ba église ya donc tous a besoin de l'église à kitoko on a te ba climatiseur ba nini tous a ba biloko on a besoin te bozo sala ba cotisation moko boye pour botongelo o la kisanini tant que veuve moko azo kufa na nzala na bana nae tant que basi bazo longola bilamba pour bozo bokoki kozwa baka wana bo traiter yango vraiment na ba église bokoki kosala ngo mais pasteur alingi azala yende pasteur numéro 1 na Congo yenda za riche yenda voyager yenda zara ba voiture mais ba kam susu ya important ezo amour du prochain abeti comme on dit kaka na église na ye wana na kati wana veuve moko nano aliata 2 jours 3 jours aliete prostitué moko pe azawana prostitué pe azawana atala le piba tondisi mabonza mais pasteur mabonze ke prostitué osani mama Miriam OK na balaba OK Jésus-Christ na prier yosiko na ke pesa na makambo nanga. Parce que encadrement exact na États-Unis là na koma ki mama Miriam na yeba ki koloba anglais te na quelle église ba baptiste église ba baptiste wana voisine na nganda memakanga basi ba s'organiser pour les étrangers même pas pour les américains les étrangers ceux que le bac anglais te classe ezaka na église wana kende kuna classe wana batangiso anglais ya sans payer ceux que na mwana côté mususu bako babysitter mwana na yo ba pesi na ba nini yo basungaka bana basungeli yo mwana yo zo sala ba cours anglais gratuitement église wana na Christmas ba bengi ba veuve nyos ba kota na salle moko boye batie ba cadeau ba jouer mutu na mutu pona mwana na ye pona mwana nyoso azo eloko na Christmas. Est-ce que ba église na biso awe ko kiko s'organiser te ngana moni keza mon père pour ba pasteur baza vraiment ba to nzambe te bazo bango pe bazo sala bango pe baza koko sunga pe gouvernement mama mais oui donc c'est triste donc ezali kambo moko il faut na basali nzambe batale lango. OK vraiment to suki awa pona lelo vraiment ya kolobeze belé mais pas na motema kolanda bilili yo totali ensemble ndoto ya mama ozaki na valeur ndoto mama ozaki na kilo mais comme nango marchandise et comme nango kotika la polele joa na ondengo lingi sala na ondengo lingi eza passe ndamba sunga le ba jeune bazana idée ya bien pour batonga mboko yo kaka ndenge lokola biso mama Miriam moni que jeune fille azo nzoto ya mama il faut ko zipango il faut ko batelango okotika biloko wana te okondima ngo te ata coopération ezali okondima biloko wana te okoluko encadrer bana wana okoluko tia bakuluna tu peux les encadrer aussi okoki kondima biloko donc je ne comprends pas pour baleka na boulevard ba mona pe na butu na ba avenue de la paix kuna nyoso côté ba ina kuna batema ba konzi baleka ba mona ngo mama beti ba mona ka yango na zo ba keza motema mabe eza motema voilà to suki apona lelo na pasi na motema lokola ba mama na yambela kibino moko ya ba mama oya azabongo mopaya kota franchement na mboka ya la c'est la personne mama beti kokele ande to partager ki na thème oyo aussi la dignité de la femme to kotani bala sima numéro mususu ensemble mama beti to sali. Bye. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Production vous présente la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya
Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Le goût et la cuisson ne se discutent pas. Émission à Sika et Yé. Désormais, chaque dimanche, sur www.nazareentv.com, retrouvez Mama Mariam Piamé, émission culinaire, le Boko ya Mama. Hey, hey, hey. Nulle part ailleurs. Bonne digestion à tous. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe alona